grade nini commission pamba te wana ne ezalaki grade ya suka na biso tozalaki kosala musalama na eta lelo namona bacommissaire des ordres mutu mwindo administrateur de territoire azala mutu mwindo depuis quand esikasikawa omwana ti na président mutu mwindo tata alobi ete mutu mwindo akokoma mondele mondele akokoma mutu mwindo likambo wana ekuteye 30 ans de prison ferme batata na bamama nzambe akosaka te papa apesi elaka nde muntu mwindo akokoma mondele mpona kotransforme biso na mapote pamba te ezali base loposo na biso ezali base ya muntu. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homme noir alinga te yende tata yende mama ya mondele yende tata ye mama ya mutu jaune yende tata ye mama na peau rouge bango banso banongwaki na mutu mwindo tokondimaka yango teka c'est une réalité to effectuer des recherches tokudécouvrir que réellement mutu mwindo azali base ya mutu nyonso tu azali awa na kati na mokili abutami na mutu mwindo na tambuli mokili mobimba nzambe asali kasi na découvrir tala na Australie baninga na Australie soko okei mpona okolelaka te okolela ngai nayibaki te kasi ntango oso papa alobani ngai ifo okoma na Australie nakoma na Australie me papa nakokendelako na ndenge nini pamba te ezali mosika mais pression lekaki nalobi papa yo moko kopesaka te nazwa mbongo wapi oyo nakopena na Australie kitisa motima e na 1980 na sanza ya me batindenga batike yaka kutala biso awa na Australie ngai yewe mutu mosusu nambukile ni Australie batata na bamama nakanisi papa nabaki okokoma na Australie na le 12 mai à 7h15 du matin nakomaka na Australie na Melbourne na ngai na mwasi na ngai na mon directeur de cabinet de là mentango tozali lisusu na aérogare po tozali kosala formalité pati tobima bamundele bakimi mbangu baye éminence. Mais vos frères vous attendent. Mes frères à moi. Mes frères à moi. Et oui, ce sont vos frères qui sont là qui vous attendent. Nanoubi na moi si. Qu'est-ce que vous avez dit sur le nouveau pour Bazaléo? Nanouba Mundele wana. Dans mon sous été là. Mais vraiment, ça dit que tout le monde besoin de salir pancarte. Moko besoin de faire la caillou. Nali na continuer pour formalité. Oh non, qu'elle a pour tala bango de bosso. Na kuti batu mwindo bango mine. Une ville ezali monene lokola à Kinshasa 3 500 000 habitants kasi batu mwindo bantu mine na kati na mboka na bango awa na Lubumbashi meme tango bamondele bazalaki awa kasi okomona tembe nyonso tu bamundele batu mine bazala batu mwindo na kati na Burkina Faso batu mingi nakutanaki awa na 51 ans yake awa batu ebele pamba te ezali mokili mobile kasi kuna na Melbourne dans une ville de 3 500 000 habitants kanti batu mwindo na mokili na bango batu mine batata na bamama batu wana ntango na moni bango na liyo kupesa bango mbote kali bandini mbote na ngai batu ni eske yo nde soro minasi ngende ngai yo mwana papa simo kimbango ya ce n'est pas possible yo koko sala mwana tata simo kimbango te ntina nini to boyinde yo sala mwana mu mwana papa simo kimbango te pamba te to moni yo sala mwana moke e koka kine yo sala mwana papa simo kimbango kuma mpaka
ne ko pa kan ni tangwana na 1980 nazalaki na 62 ans na 1980 nazalaki na 62 ans lelo nazali na 71 ans ebe tangu nalubi nazali na 62 ans bango batali balubi non tokokondima mwana te ndenge nini wana binu mokalisaka ete ye tata Simon Kimbangu azali kaka mwana binu kuna na Afrique ebisu nkoko na misu nani nalubi boni misangai makamo binu bolubi pamba te tokoyaka awa te ne biso toyibi papa Simon Kimbangu awa akoyaka kotala biso ekasi binu et surtout yo muto tikali na musala okoyaka awa te vraiment tango baleli ay ngai soko mwana muke azalo kolela kana ngai te oyo pe azana age na ngai ndenge na azali boye soko azalo kolela na ngai te kasi soko muto aleki ngai age obe soko na moni muto kufi na kolela kana ngai bembe te kasi soko aleki nga age leli ebe ngai mpe na moni boye ay na kamate muswala na chi muswaba na bande kolela mwasi na ngai ya mwana katenga na lela ka sika na bande kolela yembe bande kolela ebe directeur de cabinet na ngai bia tango moni papa lela kate sika wa leli ale bango bazala kimine bisimi satu bisu samu ay kamate ne wana à la fin ba mundele yo so ba yo kutala minyasi pourquoi vous pleurez ngai mawali sali ngai ana lumbana kulimbila binu ba mondele bo zali mo ve pamba te batwana baluba ngai te éminence est-ce que yé nzambe asala kika kabinu kuna na Afrique na ba mondele bisu na mtasala kabisu anabi bo saramaka ndenge na saramaka nzambe akamati mabele mango mpe mazali mutu musu te kati zali yo nangai de bongo vraiment beaucoup tala biso ya komona pasi awa bapesi ngai histoire na bango il y a 200 ans je dis bien le 12 mai 1980 bango balubi il y a 200 ans biso bato mwindu awa na Australie tozalaki 14 millions bamundele o bamemeli biso civilisation bazalaki 200 kasi lelo oyo bango bamundele bakumi na 16 millions d'habitants et biso bato mwindu moins de 300 000 bato yo surtout babomi bango moins de 300 000 batatara bamama muntu mwindu alongo wapi makambo mosusu malamu nde toyibaka yango ntina kana ne exterminer population noire voilà lelo te ko lelo na Afrique du Sud baninga na biso bazala komona passe baninga na biso bazala komona passe na joaki ba image lungo ki na Zambie et to joaki ba sud africain ba to mwindu kona nanda kuna ngai to ko tela kana bango na Brazza mais ndenge histoire ba pesi ngai Afrique du Sud ya solo na moni de mpasi zana batu wana kasi dikamomboko kuna na Afrique du Sud baninga ba ingénieur batu mwindu basali ba avocat be basali ba médecin batu mwindu basali ba professeur ba université basali kasi eloko moko ezali bango liberté mais kuna na Australie okomona mutu asali 6 ans primaire te mutu asali 6 ans primaire na Australie bazali te batu mwindu wana okuyibile te solo muntu mwindu azana pasi toke na Egypte toke kokutala batu mwindu le papa Shinoda oyo na memaki awa boyambaka ye awa mais tangu nasalaka ye invitation pata ya kutala ngai yawa alibaki na ngai ni yo mutu mwindu na yana Afrique noire faire quoi
na yana Afrique noire na ya kusalamini bino bozali ka lokola banyamate bokolala kana le corona nzete papa shinu da nalibaki da bino zangu na sala kini yao alinga ka kundi matende bisu batu mwindi tuzala kana banda kula tokulia kana kula batu kulia papa shinu da lubina bisu tuzala kina yena mwasi na ngai nando malade directeur cabinet maître Mbongo Bena tozalaki kaselibinga na kuyana mukiri na yote c'est pour venir faire quoi vous autres vous n'avez pas de maison pour me loger nana lubaki bien yo imida mana lala kate de balubaki na bisu ke bakuri bakana bisu tous les jours de bien bakolala karabino na de corona nzete pa bate ba toyo ngana yibi bazale ko na Egypte ce sont tous des esclaves liberté la binoise na lubi yo zale nganzamba lubi na zale nganzamba na lubi ndengo zale ko lubila epesinga mawo ina ukisoni soko ngana kolala kara na nzete d'accord pana ni yenzambe tata ko yezu bapona kete papa suma kumanga atikala wana kati na boloko o binu boyibi kasi malgré tango yose to wana zalaki yawa azali na nkamba azali na kisasa azali na boma azali sika nyonso tu kasi ye nani ye mutongo nani papa sa papa mo alobi ete baje message elongo kisasa kuna botika batwanga alboja kutungusa bango kimbango azalea wana kisasa akendana na avion nini ye motasi akufi bade ko konda ye ndenge nini akumina kina kisasa bango ye mutango nani ntango mususu bakangiye bisika mitano to yibake mtina te bakangiye na bwende bakangiye na ikafera bakangiye na katina na mbandaka bakangiye kuna na kisasa awa na Lubumbashi azalia wakono bakamita basiri kila ke gouverneur azalaki na binawa yo gouverneur wana ndenge nini kimbango lungo kuna bakangiye wana kisasa ndenge nini ya yele kinzina nini de bino bokangi kimbango mususu kuna ya zana yawo kuna ne kafir balu bino kuna vraiment bo meli masanga kimbango to kangi azali yawa kuna ne bwende wana bino bozali zoba ndenge nini wana oyo kimbango bo kangi kuna kimbango azali yawa ekasiba kimbango mutabu ndenge nini to kusala eto koyiba kanontina te nzambe tata kolo yesu musantu babongo siri kamana bango dikamba denga babongo sema moya ko luwa ezalite ale sigawa bino mondimite nde tokangi kimbango watika tokoyana yi bali bo sala ekonomi bokamata kimbango bokangi na bwende botine na kisasa oyo bokangi na kafera botine na kisasa oyo mbandanga botine na kisasa oyo beto kangia wana kisasa tokotinda kuna makamanga kusiti sabuna na Lubumbashi na Elizabeth bin Pamba te bango baluya zaleka kakona ale bakamati bango mine bakumi na kisasa batandi bango ndenge boko bango balati batala bango yonso tu elungi moko eka sini kama nini wewe ntembele ya mwisho sila kaka sila tkawo ale bakamati bakati Lubumbashi wo bakoma kona papa sa babango modele wana komuneka kasomo aka kasomo bien azara comme se serve bien tango bakumi kakawa atala yemo kwa bangi mi yaso akati bango mine kasi bango munene moko mulai moko
ndenge na bango ndenge oh kasi mutongo ko azali ko na kati nanda ko na ale bakozi yose bali utala kasi mutongo ko vraiment zala ko mubulu tango ko na funguli ndako ya bwandi na yi ale abimi batami bango yose mitano baseki ale akomi mutu moko ndenge ni mwana sika batu mekimbangu dikamunini huyo dikamunini boza kutuna ngai dikamunini l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, Océanie. Et ça, le Kilimboni, il y a combien de continents? Il a 7 continents. On a 57. Ne va nous soir de bâtir les belles. Et ça, les 5 continents. Mama, tata. Oh. Bon, parce que au moment que moi, cassette néwan, au yabati, il va faire quelque chose de terre à photo. Tous les pharaons, ce sont des négros africains. Parce que oui, il va voter. Et puis, lui était berceau de l'humanité. Ezali awa, ezali wapi, ezali wapi, ezali wapi. Papa Simon Bangwa Luana Nkamba, aye kutikala wa, ale sinzini, kwa nini? Batata na mama, etikale moketo kuiba, babi eti toko defole ba sekere wana. Na kantifi ko wana isi lubami, toko defole ba sekere wana, tokiti za mutima. Temple ya centenaire na shaba en tout cas soko boko kukate alors mawai ko sala nzambe tata ko lezo mu centre ndenge mususu ya solo bato na mayele mwana moko asaraki école primaire naye awa na biso asali sewo alongwaki awa na ntina na mpasi or ke boyibaki ye te mwana wana azali savant toyibaki te mwana wana mutabobe oyibi ye mwana wana komone nani kipo il s'appelle Kipo, oui. Ye azali mwana shaba kokamwa asali na ye humanité te kasi baninga makamususu ya kama pasi na kuduko mwana wana azali savant asali 2 ans CO awa na école na biso mwana wana mayela moko ifungwani na yeto kamwi abandi kubongesa bamutuka ntango susu nde nakokaka komema ye kasi likamwe kozalaka na ntango na yango ye muntu ndenge wana soko moni ye okundima na ye tende azali savant pamba te vraiment soko tali ye kaka lobi oyo mokuse boye eloko nini eza na kati asali humanité te kase nzambe apesi ye mayele ya ndenge mosusu mutu wana akomi na kisasa abandi kubongesa kama biloko muke muke abandi kubirikole biloko muke muke aye kusala mwa poste moko ya ndenge mosusu
pose wana joaki asaraki alakisia mokuna na campus ba kamui yo mwana oyo ndenge nini ko kusala loko boy nzabe ati ningai na bongisa ya solo abandi ko bongisa tango kama tu discussion na ba professeur kuna na campus na biso sasa ba professeur wana ba déclarer yende solo a inventé quelque chose oyo mutu mwindo asala te ba applaudir ba pesier attestation d'invention. Eh bien, atikala kaka sika wana te asali ndenge ba mondele basala ka asali jeu de lettres. Eh bien, tango alaksiango na paye bakonji bakamui ndenge ni mwana oyo yo salaki kalasi wapi na salaki ngai université te na salaki ba humanité te na sali seo kaka kuna na ekole Kimbangisi na Shaba na Lubumbashi mais ndenge ni oyo ba pesi attestation avancée atikala kaka isika wana te ale ayeko bongisa oyo moteur ya voiture moteur inventé biloko na ye abongisi moteur ya voiture wana ekotambola kana mazuti te ekotambola mpe na essence te belle pression ntango baingénieur allemand bamoni yango balobi yo mayela wana ozu wapi alobi botuninga mayela yango ekolokaka na nani na nzambe yo mutu mwibe bongoseleka muboyi osalaka université na yo te nasananga université te osalaki kalasi nini nasali kaka seo ce n'est pas possible ale batindi ye na campus akei kosala kuna a défendre eloko na ye bamoninde vraiment sans précédent mutu asala voiture moteur ya voiture carburant te mazuti te eh bien kuna keini yango na campus bamoninde ezali grave allez batini ba ingénieur ba américain ba français ba japonais ba allemand wana basala professeur kuna campus ya biso sasa tango batali ba lui c'est pas possible allez baba ndiko pesa kaya mbongo ko corrompre akima yo zayeli kena no imo kilimo su ai ino batu muindo bako mayo kima abe lokola azalaki na mwasi babuti mwana abia tangu yeye ya okeze batina na poto lobi baka ko bebe sangena mayele na ngai aye ko kima isika na ngai dika munino na mwana oyo ale abengi ba technicien na ye ba ye batali balubi vraiment to moni yango na nute alors le président le binangai Bombaye mais moi si réa tigara na ndako ba mundele ba kuyela kai na 2h du matin mobile na yoka mbana ngai ya bunga na yako mona ga susute de pardon l'accès aba kama timbongo ba pesiye l'accès misi kama mubana yo azali ebe mukorowana ngana yibakite na butu ale bakay kuna ba lubiete papa tindi biso to yeko mwana na kipo ekipo na butu bo yifani mo de papa butatindi bon ba vérifier te ba ndimi yeka abe bakoti ba ke kota ne kuna talana no yo dal ko perdre intelligence na yo sava mo bimba o tikala boye mayele ne yo mazako ndio te na yo kutira papa ndenga la sema na sika mkonji moyen de mes chers amis ba influencer ti na woga kaka na butu wana bayo kamate pour une destination inconnue banda bimakiti ba memieti na Canada kuna akeko la kusema yele na bomondele
ba mundele ba kamati mayele wana ba exploiter yango ba bongisi ba voiture na bango balubi na ye bon tosi tomoni mais soko olingi oluba ete okumi na yo canadien po te otunga lisusu na zaire te ye alobi nga nazali zaire wana kema mwasi na ye lobi tikala na biso awani ye alobi bolimisa ngai nakutikala wa te mwasi aleli moba na ngai totikala wa tala nano mbongo mais d'accord kasi liboso mokili na ngai moko moke tata wana aloki nzila akimi me biloko yonso moya mema yango ezali te etikali kuna esikatika awa akomi kaka lokola mawa shaba mwana moke boyo akenda kobongisa biloko ndenge wana abongisi biloko mosusu nga moko mpe nasumbi eloko moko ye abongisi mpona kokataka banzete monene oyo ye moko asali mais tia kaka na nzete monene ndenge oyo ekweyaki wana quelques secondes yango ekwe ye moko abongisi shaba potundi na basava ekasi muntu mwindo alongo wapi mawa toloka kaka nzira mpate totungisa bino likamwana eza na ngai te soko nzambe alingi atungisili bino nango wana bamama na batata bolimisa ngai nalobi mingi en tout cas nazali bavard tokomi déjà na 15h moins 10 minutes banana na midi et demi wana nga na bandaki bolimisa ngai sikatika watu kusala masara na bisu avande bakonjiba ya totia libanga ya ndako nzambe temple du centenaire totia na shaba pourquoi temple monene na nkamba temple mibale na shaba pourquoi boyi bakaka tuna de kambwana na kumi na tata mwana bia ni musantu amen. Amis téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, en suivant son éminence Diangenda Kuntima, il y a un élément important qui sort de ce message que nous venons tous de suivre. La crainte de l'homme noir de voir l'homme blanc venir l'évangéliser, c'était pas le fait de le voir entrer dans son territoire, de prendre possession de ses avoirs, mais surtout l'homme noir a décrié son plan diabolique, celui de la désorientation spirituelle dont l'homme blanc était porteur du virus. Ça, c'est ce que le cher spirituel a dit. Mais après cette adresse combien théologique et combien important, le cher spirituel, son éminence Diangenda Kuntima, a procédé à la pose de la première pierre qui devront donner à la province du Katanga, à cette époque au Shaba, dans la ville de Lubumbashi, les temples du centenaire, à présence de l'ambassadeur de chargé d'affaires de l'ambassade de Belgique en province de Katanga à cette époque, et représentant du gouvernement congolais pour la province du Katanga aussi, tous étaient le témoin de l'événement, suivant les temps forts de cette grande cérémonie que son éminence Diangenda Kuntima personnellement a présidé vers les années 88 suivant.
Nous allons devoir assister à la pose de la première pierre du centenaire. La cérémonie se déroule ici au Régis lundi 26 septembre 1988 en présence de plusieurs notabilités de la ville, de la capitale du cuivre, la région du Chabar. Pendant que les musiciens entendent des cantiques, les fidèles qui enregistrent, qui constituent le décor parfait de la cérémonie, assistent à cet événement. Mungu. Kwa jina lako Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Tunakupa asante sana. Kama tukikumbuka mji huu wa Shaba ndiye Lubumbashi, kwa yote ilipita katika utumishi wako ndiye Papa Simon Kimbangu. Hivyo Mungu asema kibongo. Njo hivi tunasimama, tunakuwa kufashi hii kuyenga nyumba yako Mungu. Weye hulalaki kunyumba. Sisi watu njo tunatumisha yote kabla vile mapendo yako iko. Tunayua ya kwamba utatufanyishia ayo